nous passe mais tina niveau ya boye boza na intimité na bino na ebité baza libre ya ko se filmer ou pas mais na niveau et comme sur la toile pour na bato nyonso ezali manque ya respect ezali soni pour na maman parce que bana na baza mike ba otika la mike te ba kopona et donc soki ekoti déjà na internet etika la pona libela moto akoya ko beta 5 ans plus tard aye a cliquer a beti bolumbu wana kopina alors en tant que moi na moi si parce que azaki moi si ya musali na nzambe azana moi étiquette moko moya ta lelo soki bazate mais aza mama bana na ye ezotache pe na ministère ya mobali na ye alors molimbisi nanu mpona eloko oyo esalami mpona ndeko peniel ekoki kozala pe libaku mpona mosusu to mpona mosusu. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba avion pour na ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga yi. Kolia madesu pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe ya Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kena ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pe ezati en tout cas na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka na zoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout dans moto. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, nous traversons l'année 2022. Certainement, vous êtes vivants, vous êtes comptés parmi ceux qui sont encore forts. Gloire à Dieu. Dieu a permis à ce que nous tous nous soyons encore là en bonne et due forme. Voilà pourquoi est-ce que nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. L'équipe, elle est complète. Il y a Gédéon Loïc qui a la prise de vue. Ça arrive Mbala qui assiste. Il y a Jonan Zouzi qui est à la réalisation. Et enfin, la gestion est dirigée par Jordan Panz. Donc c'est avec cette équipe certainement que nous allons travailler. Nous avons débuté l'année 2022 puisque nous avons déjà dit au revoir à l'année 2021. Tout ce qui est passé, nous on oublie et on attaque sur le présent afin que le futur puisse être meilleur. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Shalom enfants de Dieu. Vous qui êtes branchés, allez vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision comme vous faites d'habitude. Allez aussi
vous abonner sur Alain Délé officiel TV et bien sûr télécharger notre application radio, donc Nouvelle Tendance FM sur Play Store, Apple Store et sur Amazon, et vous allez nous suivre 5 sur 5. Nous allons prendre le tout premier élément, c'est la Fondation Délé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur dirigé par Maman Marie M5 depuis Liège, ainsi que votre humble serviteur Alain Délé qui vous présente ces grands magazines. Mesdames et messieurs, à travers cette opération, soutenons les orphelins, soutenons les démunis, soutenons ceux qui manquent de quoi se vêtir, de quoi mettre sous la dent. Et Dieu des orphelins se souviendra de vous. Il va également vous bénir parce qu'il est juste. Clin d'œil spécial à l'homme idéal, l'ingénieur de banque, on l'appelle mon vieux Gauthier Mascotte. Clin d'œil spécial Kouloutou, meilleurs vœux également à Chouchou Natatila, véritablement femme d'affaires. Prenons les images, nous allons nous retrouver tout juste après. Suivons. Entre les Républiques démocratiques du Congo face aux cette équipe de Niger. Bonsoir, bonjour. Comme vous avez pendant délivrance, journaliste sportif. Je remercie M. Alain Délé, la fondation Nayemunene Alain Délé, Oya Sungakaba, Oyo Bazanga, Nakosenga Nabatu, Oyo Nyonso, Bazamo Tema Malamba Lunga Kosunga Bani, soutenir fondation Alain Délé. Bamekape kosunga bato bazanga soki batu mibale to misatu bazana Congo lokola mesi Alain Délé toko tombola Congo na biso tanton lobby tozoluka bat o bako soutenir Congo na remercier monsieur Alain Délé na fondation na ye mutu ayeba koza ayeba kapasi o batu bazanga akabela bino pe batu bozana mutema malambo meka kosunga bato bazanga Chana 2020 Moussa il trouve qui les bancs parler congolais inonga banka indumba et ça c'est toujours ça passe en côté. Merci Nzambe asunga monsieur Alain Délé na fondation. Merci. De retour sur ce plateau, certainement vous avez aimé. Alors pour tout contact, vous qui avez besoin de réagir, vous avez besoin de soutenir ces enfants à travers cette opération, mesdames et messieurs, le numéro est affiché au bas de vos postes téléviseurs et ce numéro permettra que nous soyons en contact avec vous et faites confiance à ces orphelinats. Certainement, vous allez constater que les enfants sont en très bonne santé puisque nous veillons à ce que ces enfants puissent intégrer la société et que ces enfants se retrouvent un jour et nous serons tous bénis. Comme vous le savez, nous allons recevoir pour la toute première fois en 2022 sur ce plateau, elle est naturothérapeute, une femme battante, intelligente qui a tenu le coup pendant 2021. Enfin, le Seigneur a permis à ce qu'elle soit là aujourd'hui avec nous. Elle s'appelle Maman Cathy Munga, c'est comme ça qu'on l'appelle affectueusement. Et elle qui dirige la nation puissante. Et depuis un certain temps, comme vous le savez, elle est en train de lutter à ce que l'homme ou les Congolais puissent être toujours en bonne santé. Comme ça s'est dit, la santé est la base de toute chose. Donc la santé est primordiale. Alors certainement, elle est là et nous apporte encore plusieurs informations à ce qui concerne ces découvertes. Maman Cathy, bonjour, bienvenue, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, bonjour Papa Alain et merci pour l'invitation. Merci na bandeko balandi, bisika bozali bonne année na bino. Pour na bato bakomona nga pour la toute première fois. Kombo na ngai Maman Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune ya Ngaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Ikelemba numéro A9. Kuna na yambaka de 6h à 9h30. Consultation 15 000 francs congolais. Deuxième bureau na ngai ezali bongo na commune ya Kalamu, na quartier Matonde, avenue Ikelemba numéro A9. Consultation 15 000 francs congolais, na yambaka de 12h à 14h30. Ok, merci beaucoup. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome,
vision floue, motu pasi intense, sinusite, awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Kati, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Vous avez retenu, elle est naturothérapeute, certainement c'était notre invité, avec elle nous allons toucher plusieurs points, mais avant tout, et les femmes, depuis un certain temps, nous avons toujours lutté à ce que la femme puisse retrouver sa place dans la société et aussi de temps à autre dire non à toutes sortes de violences faites à la femme ou faites aux femmes en général. Maman Cathy Ozali Moissi, depuis un certain temps, je crois quand même, la une d'actualité, il y a 2 semaines passées, et tu as tourné tout autour, il y a Ndeko Moissi. Vous êtes femme. Je pense que vous êtes au courant de toutes ces vidéos où ils allaient circuler sur la toile et parlant où ils allaient exposer Bolumbu. Il y a Ndekonabiso à Moissi, Penuel. Ils allaient ex, il y a Ndekonabiso Maïkalambaï et Azali Moissi, Mama Yabana, Lelo. Ils allaient Moissi, tant que mon a Moissi, qu'ils allaient exposer dans le sens où on a pour natine na kokiti sa ba valeur. Il y a moi aussi. Réaction des Alakini Nakota la Bilo. Merci beaucoup, Papa Yandele, pour Namutuna. Ils allaient vraiment très capital. En tant que femme, en tant que maman, ils allaient vraiment ils ont quitté sa valeur il y a moi aussi. Parce que maman et Abisso Yakala, tozalaki komona maman Keisamba, Memikoni, Aye, Alambi, Asali Bilanga, papa pe auti misala Aye Aye. Ezalaki karaté ndenge comment sikoyo soit belle et tais-toi. Ezalaki kitoko mais oza na mot à dire te, oza na eloko ya kobaté, tu ne fais que subir. C'est parmi babiloko yo révoltaki ngai pona dépendaka na batute parce que tant musala esili na 2015 les conditions où on a comment qui coûte à chaque fois non qui est comme ça là ils ont qui arranger la terre conditions moko boye où ils ont dépendre na yote mutobi parce on a musala il faut ça là parce on a musala il faut payer ça boye et ba condition les a qui ko satisfaire la terre yango na ba qui na sala oyo ngabo ko na yebi pour en être indépendant et je crois que na 2021 oyo babilo comme suso penza tozaka ko accepter na kala tokoki soko accepter en moto moi si azate pour na ko subir moi si aza moto azopé sa vie c'est par Marie que Jésus est né Jésus soka ayaki pour na sali ya bato nyonso ayaki par Marie et Marie c'est une femme comment na biso ba maman toza diminuer na niveau oyo eza kitoko te toza na no qualité comment na ba maman o bazo violer na est o bazo boma ezo sala na no passe mais tina niveau ya boye boza na intimité na bino na ebité baza libre ya ko se filmer ou pas mais na niveau et comme sur la toile pour na batu nyonso ezali manque ya respect ezali soni pour na maman parce que bana na baza mikie ba otika la mikie te ba kokola et loko soki ekoti déjà na internet etikala mpona libela moto akoya kobeta 5 ans plus tard aye aklike abeti bolumbu wana ekobima alors en tant que mwana mwasi nasengi nano pardon na communauté congolaise d'abord parce que c'est une femme congolaise et nasengi pardon mpona ye parce que ezosala kitoko te parce que azalaki mwasi ya mosali na nzambe aza na mwa étiquette moko boye ata lelo soki baza te mais aza mama bana na ye ezotache mpe na ministère ya mobali na ye alors bolimbisi nanu mpona eloko oyo esalami mpona ndeko Peniel ekoki kozala mpe libaku mpona mosusu to mpona mosusu conseil nakoki kopesa c'est bien que tolingi tosala baexpérience nouvelle otala soko ozalaka bien to osalaka koleka na pona plaisir na bango na souhaiter bozala na chambre eza na miroir comme ça na miroir botali et puis tant bolongo na bino image exacte au lieu de se filmer téléphone bakoki oyiba
kokio be banana kanda no kokiko poster photos à la vraiment la prudence nous autres ya moi si eza sacré eza eloko ya ko exposer à tout moment parce qu'ils ont taché la réputation ils ont si sa crédibilité en tout cas ngai nazalaki choqué et naebi que libota na yepe je ne sais pas parce que certainement que ça l'a choqué parce que en dehors il y a cause à la parent azape moi na ya baboti donc prochainement tous à la vraiment la prudence par rapport à certaines pratiques et qui comportaient son préjudice plus tard. Je me pose la question, nous sommes bantous depuis un certain temps et comme tous nous le savons et Zalaka babingango moment intime, moment intimité. Oui. Alors relation intime au tozali ko pratiquer. Je pense que c'est d'abord c'est un état où plusieurs ne savent pas expliquer. Oui. Moment yango parce que ça salamaka c'est autre. Et je me pose la question culture où ya kozwaka moment mo boye où vous allez en intimité où beaucoup tout s'expliquer makambo était parce que même le français disent balobi plus on sature plus les expressions diminuent. Il y a koloba bozala c'était comme un makambo sous la pratique ba émotion mais je me pose la question na émotion c'est comme si le kamba ko kanela moto abozu bongami malgré azana kati ba émotion akiko zo téléphone abongisi a chependa abongisi je me pose la question est-ce que moto aza vraiment concentré ou c'est une manière quand même où le diable a installé le comment pour natina na ko kitisa valeur ya ki bomoto. Oui. Moi je pourrais dire ko baki sapé et ko kyo za la paix fantasme. Atali abi et le ko ngape na beta on peut bien on filmer on a comparé ce qui c'est la même chose na koki ozwango côté fantasme deuxième côté na koki kozwango ba pulsion pulsion et bimisaka mpe mutu na humanisme na pulsion koki osala eloko moko boye oyo kokai kosala te na ba conscience na yo nyonso et puis eloko mosusu na koki koloba ekoki kozala défi ondimaka te na kozala na mobali wana to na ndimaka te na kozala na mwasi wana alors pour preuve je filme malgré émotion de tolobi malgré ba moment extrême où tokoki kokoma tu prends quand même le courage pour témoigner que nazalaki na ye je peux juger ça comme ça mais moi je ne souhaite pas je ne préfère pas. C'est vrai que tous les batoubi sont tous dans le moment où tu es en intimité, mais je n'aimerais pas être filmé ni filmer quelqu'un. Je crois que c'est très correct en ce qui concerne la valeur, parce que tous les gens qui ont la valeur et qui ont monté et la mise en place. Lélo, comment osons juger la réaction, la manière de faire les choses aujourd'hui? C'est-à-dire que ce montage vidéo, il y a Bolumba Mout. Nous avons des Congolais a commis a commis une réaction très austère. Alors on se pose la question, Moutazui, Bolumbu na téléphone et abatu. Verset biblique ou toute Bible eza. Ezali na kati ya téléphone mais font ma pas maté. Mais au moins Moutafandi, temps libre mukeka akekota. Atalomona zo a peu concentré. Au côté Bolumba Penuel, oh ndi yango tete. Na ki côté Eliane. Atali. Ça veut dire que les gens font de cela une vie maintenant. Lelo qui réaction na koki za la nini comment on a lolenge ba to ba komi kozula makam ça dire que Bolumba monte comme on dirait préoccupation moto azwa ngo a vulgariser message biye pe na panza bengi ya ozui des gens ngo tindelanga ngana zuango tindelanga militaire à Peniel ngai na otioza ngo ndeko abengi nga pe na poto apôtre des gentils merci ndeko parce bengi apôtre des gentils apôtre des gentils neni papa limbisa okotindelanga wana mutakala Peniel je ne sais pas obina zangi na réponse c'est vrai les gens bah oui de nature je suis doux na quelqu'un de calme mais je comprends de fois si bateau va payer sa réponse à ma B hein il faut tout comprendre à bango de choses à la maîtrise qui peut bimi sa réponse hors de toi voilà et puis au sali bien sinon quand même réaction zali nini comment on a la manière dont les choses est comme que ça là actuellement. En tout cas, papa, là, et là, on a compris que Babiloko Nyonso, que nous nous approchons vraiment vers le temps de la fin. Batou Basili Mawa. Les gens s'attachent à des futilités. Babiloko est qu'on mémélait le côté. Mais pour le plaisir, il y a mis à Saliao. Donc, où tu connais le bar, tu as la Bible.
c'est difficile moto avandi ka bafungola bible azotala ata bamessage oyo totiaka c'est vrai que na ye awa mpona kotalisa bato bakisi et par après basomba mais moto il faut atala yango po ayebake maaka ti aza na kisi boye osali mpe bapartage nao sur WhatsApp mais moto atali alekisi na ye mais tiaka eloko moko boye ezokende neti bafese neti basin au moins moto aklike ayeba eza nini non eza babiloko moko éphémère eza babiloko éphémère ndenge oza boye okoki kolinga te lelo omona moto akala ya mwana parce que toza babantu déjà nano soki moto alati ata mini jipe ça choque jipe mokuse boye imagine siko olati eloko te oleki image moko boye c'est ta fille oleki image moko boye c'est ta soeur c'est ton frère ça fait mal nayebi te réaction ya bandeko na ye me nga nayoki mpasi en tant que femme nayoki mpasi en tant que bantu nayoki mpasi mpo aboti bana na bakokola ekozala mwa étiquette moko boye c'est vrai que makambo awa bato babosanaka facilement tokokota na info moko boye mais les images sont restées lobi moto so acliqué aomona ngo kaka tozala vraiment prudence to inculqué bana na biso bavaleur c'est vrai que biloko nyonso tolobaka na bana basalaka yango à 100% te mais à 70% orkola nango éducation mpe ezokonte na makambo neti nga na ndenge na nga nayebi te à moins que je sois piégé ou quoi nayebi te tobana ndenge nini toza na intimité yo banjo filme nga nayebi te esimba te eleka te mpo nga baporno natalaka nanga te bafilme oyo c'est trop de sexe je regarde pas déjà par rapport à l'éducation pour ton avis sur la TV et comme une mois partie mon boy au canimis ou soit ma canine en TV et les canis après bazomis donc to koli na moi ba pudeur wana malgré tous ça bangala ils ont ba biloko ba yebisa biso polé moi sur que ça arrêté ou que ça arrêté mais ba biloko wana etikala OK les lo so pe batie na olingate moi na ngatal qu'est-ce que vous regardez là ba vous obligé kata moi que nga za te donc eza babiloko moko photo tikala ba humain pasi ya moninga ezala réellement pasi na yo pour de petites choses nga na osala tangawisi na nga yo ozosala nao malewa mais osepeli te mpo nga na baclient ebele osali na mabe or tootekele oyo moko te donc humanisme ezosila na bato attachons-nous à Dieu et c'est le Saint-Esprit qui donne les capacités au bisomo na bomoto na biso tokoki ozala nango te lui il est là pour nos capacités. Effectivement, merci beaucoup Maman Cathy. Alors pour la réaction nayo un petit conseil na bandeko basi o bazota la yo o bazala ki choqué et puis parce que prudence tout à l'heure prudence zali malamu pour na bandeko yon surtout nous devons arrêter cette hémorragie. Il y a zoaka alors le kola batu bazali na bonne foi to bonne volonté té alors je crois il faut to sunga bandeko oui il faut to sunga so bando sala ba vidéo ko sala kana le sosoté parce que o komeli ndeko ne pense pas que izaka kaye ça peut aussi donc comme bandeko quand il fait noir chez le voisin ne te réjouis pas donc d'un jour à un autre tu peux te réveiller puis il fait noir chez toi aussi alors été abisso causer la té si je savais. Alors si je savais, ne va jamais réparer. Aux Algériens na kati, tremper na kati à bêtise. Conseil na bandeko basi, bandeko mibali au bazotala yo. En tout cas, conseil na koki kopesa na bandeko basi to mibali parce que conseil wana ezape ya bino karaté nanga pe na za kati. Conseil wana ezosenga biso tozala beaucoup plus prudent. Ba pulsion na biso eleka bomoto na biso te. Faut tozala na maîtrise de soi. To inculquer ba valeur et ba valeur wana soko zu yango na éducation te Saint-Esprit a pesa ramate ata o papa na pesa te atalisio de genoko les amabe na prière et sunga biso pour que les œuvres de la chair ezala étouffées et Christ a se manifesté vraiment katina biso to lingana vraiment sincèrement parce que Bible ezoloba na biso eloko olingi basala ote kosala moninga te déjà tant yozo mona ke eloko wana so basalinga na osepela na mote kosala moninga te ça va nous aider à nous avancer toza concentrer tuer pour des choses éphémères ouais comme ma biso nulle part lelo peigner la samo c'est vrai après yo gagner tant yo publier aux unis
Ça n'apporte rien de faire du mal à l'autre. Et qu'on mémélore le côté, qu'on peut sur le côté. Donc, Tolingana, réellement et sincèrement, de garder humanisme. Il y a un monde qui empêche, surtout à franchir l'extrême. Merci beaucoup, Maman Cathy. Nous allons avancer, prendre la deuxième partie certainement. Et Kotoko Sangisa, Nyon Sotou. Awa, Tozali n'a pas produit, au Meme Libiso. Une petite présentation, et va produit Tozali n'a pas produit, quand même, au Ezali pour Nanini, parce que tout le monde quand même décor échangé. Moni, les lobbies, et Tony, moi, et Belé. Quels sont les produits Oyo, au Meme Libiso, Awa, Tobanana Oyo. On a moni F3, Vitalité. F3 Oyo, Ezali, pour nous traiter Nini. En fait, F3, Ezali, renforcement, il y a sperme pour na papa. Tous na F3 vitalité A, F3 vitalité B et puis F3 vitalité C. Ezali pour na bandeko yo bazali déclaré médicalement azosperme. Bato bazali déclaré oligospermie. Donc moto akoki ko pesa moi 6e. Moto akoki ko botate. Et nanzela bakisi ya bokoko. Tout ça n'a pas produit et ça pour remédier la situation combien même bas pourcentage n'a eu coquille copé ça 0,00 mais n'a pas plante naturelle et coquille comme appé 20 coquille comme appé 40 coquille comme appé 60 déjà dans 60 tu es dans le bon pour en repérer ça moi 6e. Alors j'ai pensé à tous ces hommes où ils ont des difficultés à kosimba ba fruits à entrailles na bango parce que sperme et bébé to epola to ezana vite na nzela ba produit oyo et ça y est encore une chance ya ko engrosser. Merci beaucoup là, c'est F3 Vitalité. Yango. Donc yango tout ça nango. Awa on avance awa tozali na Fortipro. Oui. Fortipro pesali pour na kosunga na nini. Fortipro ezali qui se contre la prostate. Bandeko bazana problème ya prostate. Bandeko bazana difficulté à kosuba, que soit na buto azo la muka 4 fois ou 5 fois, mais masuba on peso bima bien te. Azo yo ka ba picotement na ba testicule et a comme une difficulté ya rapport sexuel tant azo ça la rapport sperme nae ezo bima pendant qu'ils ont ça la selle. Or pendant les rapports sperme ezo bima te. Bandeko wana o bazo souffrir na prostate, ba douleur ya bas ventre, toza na Fortipro o eko aider bino pour na ko diminuer glande prostatique ozonga na fonctionnement urinaire na yo normal. Dans ça o ezali pour na bandeko bazali ko bela maladie autobengi prostate. Oui. OK. Donc déjà vous pouvez passer par ici. Oui. Merci beaucoup, Maman Cathy. On est en train d'avancer petit à petit. Ici, nous avons... OK. F2. F2. Oui. OK. F2, vous allez traiter Nini Sousso. F2, ezali, il y a purge. OK. Ezali, na 4, il y a kit complet, il y a hémorroïde. Ezali, deuxième produit après Tangapio. Le Tongoli yango. Yango ekendaka ko bimisa basalité oyo peut-être na selle normal et bilité ou soit pendant que zo ça la selle ya makila ou soit pendant que zo ça la selle na yo ezo bima bazei et ezo bimisa o musomba FD akeina nko bimisa salité wana et puis tango ko silisa obandi ko tia sipokate yende akomi ko zongisa musomba o ebimaki. Et puis, Kobelisa Bapota ou Esanaki que Okoma Kobimamaki. Donc, Ozali FD Azali qu'on intervenir na deuxième étape. La deuxième étape. La première étape Ozali déjà automesa nango tangabio mutazali komela après aussi sa consommation ya tangabio né ou est-ce qu'on a deuxième étape na F2. Exact. OK. Je suis l'assistant, comprenez que j'explique très bien. Juste après là, qu'est-ce qu'on a Kobaka. La sipokate. Ah, sipokate zate donc vous allez ka saka. OK. Merci beaucoup Maman Cathy. Ici, on avance F3 Vitalité, c'est la même chose c'est la même chose, ezalaka A B C. OK. Donc A O C, on ezali B. Ah, OK. Donc, vous allez toujours pour la bande de vous allez avoir un problème en Italie, sperme. Oui.
Ok. Donc ok. C'est bon. Ici on avance avec Sukisa. Oui. Sukisa déjà ils allaient produire des stimulants. Ils ont vraiment stimulant mais ils ont booster ma veine. Ok. Donc aussi ici que ça les la Cipocat. Oye comme là Sukisa. Sukisa ils ont 3 bouteilles et mais la maca demi matin, demi soir. Parce que tant que nous avons des hémorroïdes, connexion et cerveau, na hanche et katana. Et au katana pourquoi? Parce que nous avons comme Congo passe. Le fait que nous avons comme Congo passe, circulation sanguine, les os ça malisous bien. Et yo qui sentiment dans mutu, même si on a yo, ils ont réagi comme il se devait, parce que makila au niveau ya mon Congo ils ont les capiens. Parce que makilande et ya kana pression pour la verge et papa ils ont force. Or tant que verge ils ont pression makila bien te yango zo mona érection ils ont à la molle pour ils ont kokana na pression en até. Ce qui ça se ko azo ya lokola ko booster makila et kende pour faciliter érection et salama tel qu'il se développe. Ok, merci beaucoup. Là c'est plus pour les hommes donc déjà. Après avoir passé sur le traitement des hémorroïdes et tout, ce qui s'appelle Azali qu'on fait partie à traitement. Oui. Donc, ce qui si qui réunion surtout zongi penza nenge ozala kakala. Et voilà pourquoi est-ce que j'ai toujours conseillé à ceux qui veulent se faire traiter de respecter en fait la cure. Faut le battre que non ah na lembipe ba taper belé bébé. OK, mon atenga na melaka sukisa donc sukisa na tanga bio ba na musuno ko kaonte. Mais aux autres, c'est là, aux résultats complets. C'est impossible. Donc, alors, nous devons respecter le traitement. Consommons le tout et ça là, normal. Si, merci beaucoup. Ici, on va toucher. Ok, Oisa Mwamba Papa, déjà aux Ezali de tout le temps. Donc, Mwamba Papa, aux Ezali, qu'on permettre juste aux hommes de passer un moment dans intimité qui toko. Mais sans interruption. Mais ça n'a rien à voir avec Marambia. Hémorroïdes. Donc, si vous avez un hémorroïde, vous avez un hémorroïde. Il y a un hémorroïde qui temps. Et puis, et na muto azana un hémorroïde différent. Parce que quand azana hémorroïde, aza juste fatigué, sera salé mon papa, level est au top. Mais muto azana hémorroïde, au salé mon papa, tu es quelque part, tu n'arrives pas au sommet parce que problème est interne. Donc, il y a un Kosungayo, la coup de main, mais il traite bien. Ok, d'accord. Donc alors, ne faut pas nous tenir rigueur ce que Sombi produit. Après tu dis non, mais na somba qui ango na mon ango ce que ça hémorroïde, osaka na hémorroïde. Il faut être clair na ba précision par rapport à biloko tali comme la peau et créer les biso ba problème té à la langue. La même chose ils allaient pirito, ils allaient antibiotiques. Et c'est na bandeko comme là pour la infection urinaire et tout. Voilà, donc déjà, assistance au PSA cours kitoko. Au PSA cours kitoko. Bientôt la totale la vitrine. Donc, ce qu'on écoute à un moment quantité au liquide dans nouvelle tendance télévision, au sombi biloko, au sombi malamongo, ok. Là, on sent que ça complique. Tout bien moro intervention aïe. Merci beaucoup. L'ami de tout le temps Tangabio, au déjà Boyoka, parce qu'on parle toujours. Il n'y a pas une émission sans Tangabio. Ce sont des émissions tout le de temps à autre. Tangabio, Ezali, Awa. Awa, Tozali, ok. Ok. Voir clair. Il y a un Awa, pour na bande ko souffrir un problème, il y a visibilité. Il y a un problème, il y a glaucome. Oza koyoka misu no tout le temps ma belé, on dit oza ma belé na misu. Oza à chaque fois misu les autres tanga mai. Ozo koka komona lumière te encore ba projecteur papa le bébé tara. Oko kotala moté. Ozo koka ko tia luminosité na téléphone na ote parce que lumière wana ils ont dérangé. Ozo koka kozala na moité po ezo sala yo vision floue. Donc yaka kozo voir li na fraîcheur haleine. Donc pour na bandeko bazalaka na solo na monoko bazon indisposé bandeko ata ozolo baboye tu sens que moi muto pousse na pembeni ezate. Tu te poses la question mais neni muto na solo na distance parce que tu dégages. Alors solo na ezali kitoko te. Voici la solution. Donc ezali
ils appellent bande comme sous bazarana solo ya munoko on dit babo qui là bango. Donc déjà avec ce produit ça vous aide. Oh les kana malamu au CP ça peut baninga boza la pemene surtout ba partenaire parce que bande ko basi le quoi balinga pe ko lobate ba mona mambe belé ozomona moi si yozolinga opesanga biz moi ça zoboya nae mais ozoibate parce que azoba qui est solo eleki. Alors yakawa somba comme ça pose aura bise à maman sans problème hein. Maman peut ça réunion surtout. Yo comment mo te petua sur la bien talinga mbongo te otinda ne solo mabe. Allez, ici on a thé tanga relaxant. Donc ezali thé ezali pour sunga biso. Baba kono ezali ko. Oh déjà ngai ne mutu na ebi ko expérimenter. Alors thé tanga yango ça vous permet déjà par rapport à temps vous savez depuis un certain temps ezali na temps mo ezali ko lekana awa. Grippe ezali ko frapper batou comme pas possible. Alors n'attendez pas à ce que Eyako Betayo olala. Na Congo te vivra na taux du jour. À Kinshasa c'est taux du jour né ezalaka plus au point. Donc ceux qui lali na ndako pendant 3 jours yebaki au kofuté la loyauté. Il faut au bim. Alors pour être en bonne santé, je vous demanderai de prendre ces thés. Baté au moment na kana ba tia na nezo diembela dembela wana. Ne prenons plus ça. Tozwa thé oyo ezali à mona mboka ezali ko renforcer biso système immunitaire na biso. Ata bokono e ndenge nini e bana kokota na nzoto te. Donc c'est déjà des traitements préventifs on est tozo mona ngoboy. Ozo melango pas seulement comme le cola thé mais ozali ko melango comme étant sous kisi ezali ko pesa nzoto makasi bopikiliki. Eh oui. Voilà donc c'est ça en ce qui concerne tétanga relaxant, je vous demande tous de consommer sans modération. Oui. Ces produits personnellement, j'ai expérimenté, il n'y a pas de retour. En mal, il n'y en a pas autre mutabenga qui a non. Seulement une seule condition, respecte c'est que maman azali ko pesayo enfin que okuya nakatia bokonoté. Merci beaucoup à vous. Maman Cathy, je crois que nous avons passé un très bon moment bien sûr avec vous et comme d'habitude répondre à quelques préoccupations et à téléspectateurs ezali devoir nabiso. Je crois que nous avons fait ce qu'on pouvait faire. Le reste ezali yayo na bandeko oyo bazota la biso. Merci beaucoup. Merci papa. Oui, bandeko balandi ndenge boutaki koyoka tout à l'heure. Nalobi nazali naturothérapeute, nazali na commune ya Ngaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Kuna nazali koyamba de 6h à 9h30. Consultation 15 000 francs congolais. Deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, avenue Ikelema numéro 9. Référence complexe scolaire Philadelphie. Kuna na Yambakade, 12h à 14h30. Consultation 15 000 francs congolais. Na sengi na bino bandeko balandi, bo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga, na kombo ya CM La Nation Puissante. Bo partager, bo liker, bo aimer pour na ko aider bandeko bazana no ba ignorant o ba yebina no te que na maison Chekati ba kisi ezali pour na lobiko ya nzoto. Et bongo nazali ko pesa bino en passant bandeko bazali na problème ya kobota. Ndeko moi si trompe eza bouché, ndeko moi si règle katana, soit règle douloureuse, soit ozali na ba problème ya ba ovaire. Na ba problème ya ba hormone yaka na maison Chekati qui s'ezali pour na lobiko na yo ndeko papa yo oyo ozako sala rapport mais ozako éjaculer te sperme ezobimate yaka na maison Chekati bandeko bazo souffrir na problème ya infection urinaire bandeko baza na problème ya ba rein nano obandi dialyse te na BTCT yo ndeko za na problème ya rein yaka na maison Chekati Tetanga ezali wana pona ko aider ya komatisa pourcentage ya barana yo po omema yo na dialyse te. En dehors de ça bandeko baza na problème ya rhumatisme. Bandeko baza na problème ya goutte. Bandeko baza na problème ya nerf sciatique boya na maison Chekati. Yo ndeko za na problème ya mabandi suki ekatana e yaka milaite ezalaka na épaisseur te elongwaka kaka.
repousse cheveux ya maison Shekati ezali wana. Tozali na miel pur, tozali na 10 épices de cuisine. Tika kosalela bakibi kingani, tika kosalela bagout pakala parce que ça na ba produits chimiques na kati et même ba cirrhose de foie. Yaka kozwa 10 épices ya maison Shekati, ezali ba épices bio onga na niki na séché na 10 épices yo ko bakisa kaka tomate. Okobakisa pilipili, okobakisa mungwa. Biloko wana misatu na tiete parce que bato mususu baliaka mungwa te, misusu baliaka pilipili te, misusu baliaka tomate te. Donc, yaka pour tout type de repas, 10 épices ezo répondre. Yondeko ozana problème ya minu et ça la rapasi. Minu na yo ebimaka makila à chaque fois que oza ko brosser, yaka na maison Shekati fraîcheur haleine ezali pona kosunga yo. Bandeko oyo bazali na ba problème ya hémorroïde interne tout comme externe, ba produit à maison Shekati ezopesa lobiko. Tout à l'heure boko landa témoignage ya ndeko na biso congolais à l'étranger, ameli bakisi ya bandeko na biso ba africain ya ndenge na ndenge mais azui lobiko te. Mais na nzela ya ba produit à maison Shekati ndeko atatoli guérison nae. En tout cas na invité bino massivement parce que ba témoignage oyo ezo ya kaka pona ko motiver yo au mona que ba kisi ya maison Shekati ezo sala te parce que nga naza spécial. Non, ezo sala parce que Nabaki Sinanga, j'ai mis le sang de Jésus et là où on honore le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas d'échec. Il y a plus de réussite. Nabaki Sinanga, bazo bikape bazo témoigner, yango na bengi binobo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga, na kombo ya CM, la nation puissante, bokozwa ba détail. Numéro de contact nanga ezali 00243 82 20 012 Nasuka. Nabandeli 00243 82 20 012 Nasuka. Yo ozo benga ozo zwangate kobeti samalibaku te salelanga message tikelanga voice au moment opportun na kozonga pona ko répondre yo. Bapel nanga ya suka ezali 20h30 parce que après il faut na s'occuper na ndako na bana ba devoir oyo naza nango en tant que maman il faut na sala yango na yambakate au-delà de 20h30 tikelanga message na ko rappeler ce que au moniezo ya na retard comme tungisate ça m'arrive d'avoir 700 WhatsApp 450 mais na ko répondre jusqu'à ce que na ko comme la message na yo na ko tinde la réponse. En tout cas na pesi merci mingi na évangéliste Michel Ekuchu pour l'apport ya makasi oyo apportaka na musala nanga. Merci na Plamedi na Joël Obazalaki na sima ya machine. Merci na bino équipe mobimba ya Nouvelle Tendance Télévision. Merci na famille Munga, famille Sengambo, famille Mukoka, bino batu bondima kozala bakobai ya maison Shekati. Merci na famille Cursus Honorum, mes amis de l'Izipa, les ingénieurs, je vous salue. Et puis merci lisusu na bino bandeko balandi obo salanga confiance. Pona musala oyo soki kolo Yesu azongite nde tomona nimbala ya sima. Bye bye. Alléluia. Osana. Toyembeli yo mosikoli ya bomo ya bato. Amen. Na yembeli kolo na tango nyonso kati na motema na kumisi yawe na sanzoli yonkolo na bilaka nitolamba mokonzi yobongi na kembo pe na lokumu zwa masanzoli molimo mosantu tambwisanga na nzela ya bilaka mpona mona nkembo oyo elakaki Yesu Masiya wana ye akozonga kokamata bayeba tosaki Yesu babulami. Tu es le Dieu de ma délivrance, c'est toi Seigneur qui étends mes limites. Tu dis un mot
la chose arrive, sois loué Seigneur. Adonai Dieu, mais dis ne crains rien. Je t'ai choisi, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, tu es mon élu. Tu fais de moi un sacerdoce royal, la race élue, citoyenne céleste. Tu fais de moi un sacerdoce royal, la race élue, citoyenne céleste. Je suis honoré, oh, Jésus. Je suis honoré, par la grâce de Dieu. Jésus. Je suis honoré, je suis honoré.